aya ko attaquer Didi Stone. Est-ce que vous comprenez? Et des trois, ils ont guerre moko, ils ont à la longue. Mais nous sommes à l'État s'est laissé manipuler par Kofi. Baobé banana Didi Stone na média, tout ça kaka. Il y a la boca venue. Tant que Kofi a été sur ma Mercedes, mais nous avant d'être allé, pas moi on a dit bosso d'abord kangate, attends Mercedes a sommé la ngate. Déjà bah il n'a pas non Saint James Didi Del Piero. Va protéger papa. On y banana nyonso. Balinga banana misia tout. Moi na comme à niveau ya kolongwa na katikati soka moni injustice mpandi moko. Nous apprenons aussi que nous apprenons seulement que il paraît que Fally Ipupa a sali clip na Didi Stone. Mutaola que Didi Stone déjà robina. Jenny, bon on a vidéo Jenny na Didi. Vous êtes sur Top Media TV. Mbote bandeko balandi ya Sarato la télévision, bandeko balandi ya Top Media télévision, émission na biso et bandi bon délivre ce moyen ezali okosungangai pesa un chapeau. Cette émission où tozoko réalisé en depuis la République démocratique du Congo, bandeko balandi guerre oyo de yebite place nini ekosuka. Aujourd'hui nous voyons les enfants de Kofi Olomide bango nyonso bakomi ko bima bango nyonso bakomi ko poster bango naba oyo totikala koyoka te naba oyo totikala ko mona te naba oyo totikala koyeba te. Aujourd'hui bana wana bakomi ko bima une façon aussi ya koluka moyen ya ko recadrer bandeko na bango o bazo ko s'attaquer na papa na bango, une façon aussi ya ko réclamer des fois ba droit na bango toyebi te depuis kala oyo makambo to banaki koyoka ngo te pourquoi eye ko bima na temps oyo o bazo ko luka ko sala yango nini. Nous voulons parler aujourd'hui de Didi Stone oyo azali une influenceuse azali star ya monene na communauté na biso et puis sur le plan international parce que to mona Didi na ba tapis rouge, to mona Didi na ba bisika ebele na ba concours ebele na ba festival ebele Didi ko défilé, il faut qu'on se le dise, et le parmi ba épée bazoko ça la fierté ya Kombo ya RDC azali bongo mwana ya Kofi Olomide. Mais ces derniers temps, elle est au cœur. Il y a un scandale ébélé dans les réseaux sociaux. Face, il y a papa naïe, puis face, il y a maman naïe, et puis aussi, na bande konaïe moussous, to ça l'analyse oh yona maman Saratola et OP et la kisi OP et Lingi ko définir sa relation aujourd'hui avec JB Mpiana, la relation aussi de sa maman avec artiste monnaie local la JB Mpiana, cause aussi apostat qui JB Mpiana parce que nous savons tous que JB et Kofi Olomide amitié wana relation wana et katana et comment pesa mboa boya so pesi peli bata ermo penali bata kimi akokoka na ye koliate ermo kutu ba insect bakima kasukali pour et comment rapena omoni peno pesi mpuku pena niao yeyo mpuku pena yeyo liboso niao pena moni tete no lia nga mpuku te mama no akimi pena kei hotel pena miel hotelier ba nini na miel wana ba be yango ni bon na bosani komona ngo hotel pena ba fourmi sukali ba kimi pena ba ye pena sukali yango me ba baluki tout autour wana ba kei hotel pena mpese biloko nsoso alingaka mingi mais hotel pena soso mpese ye wana aboyi kolia. Bandeko balandi to sala analyse wana na maman Saratola une façon il y a ko continuer au sala musala na biso. Nous apprenons aussi que nous apprenons seulement que il paraît que Fally Ipupa a sali clip na Didi Stone tokoyeba ngo na mikolo o ezokoya mais tokosala kaka na ba analyse ya makambo wana nyonso une façon ya kochana no mwa lumière na makambo donc sengeli. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui nini ezoko nécessité bato bazoko lamuka makambo ezoko lamuka Didi pe azo continuer kaka ko frapper et puis elle frappe très fort Didi. Stone yo bongo
Bon de livre azali sima ya caméra ngai tadi ngala pa nazo présenter émission tout ça la analyse avec Mama Saratola la tola mbote tadi ngala pa mbote na bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ya bino ya mwana la famille la team na pesi bino mbote. Mais Saratola a eu une première question par rapport à la évolution. Il paye une annonce nous apprenons que Diddy Stone a sa clip Bamoni à apparaître dans clip il y a Fali Oyo Azali mwana outi epa ya papa na ye Kofi Olomide na banzembo et Zokobima. Peut-être nous allons voir Diddy Stone apparaître na ba clip ya Fali. Analyse nini okoki ko sala par rapport ya ba rumeur Ozali na place. Analyse exacte t'as dit tout se paie ici bas. À César ce qui est à César. Donc tout est bien fonctionne en Congo. Tant on a calculé mandoki. Talanga bandi. Est-ce que nana bana basi? Est-ce que vous comprenez? Donc konuka kozana ba hando na batu nyonso tuza mabe. Très bien. Mabe nango yango. Mutaola que ça Diddy Stone déjà Robina. Jenny, pour mon vidéo Jenny na Diddy. Ouais, j'avais vu la vidéo de Jenny et puis Diddy. Donc clip il paraît entre guillemets ceux qui clip en est bien. Vous avez le courage de bien tadi que tu révélais bien avant. Mais ils appellent ma bête Diddy Stone déjà en dehors ceux qui ont ma barando as un influenceur oyo bako futa mbongo pas participer na clip. Donc à ça la moderne Dadju ceux qui game sous Dadju et pourquoi pas ceux qui fallait contacter à participer na clip nae ba foutir caché nae as un influenceur voilà mais Sarah aujourd'hui naïbi que sujet là déjà c'est au Longwaki. Aujourd'hui, ceux qui ebimi na ba etandoike que Fali Abeta Cindy Mintua Besimi Chipa c'est parce que ba collaboraka parce que bato ba monaka bango ko collaborer ba collaboraka na époque nasi sana question nanga kasite maman ba collaboraka à l'époque Kofi Cindy Leker et puis Fali Poupa ba collaboraka à l'époque. Nous avons même vu na moko ya banzembo ya PNMLS pour na kosa la sensibilisation ya mambo sida Fali et puis Cindy et puis na ba projet misous parce que les gens disent que le musicien congolais bazalaka soki kaka a collaboré na mwasi suka na ye faut abeta ye bindi suka na ye faut akomisa ye mwasi na ye. Est-ce que l'LOP et kokoma te que collaboration ya Fali na Didi et comment que parce que aujourd'hui on suppose que ba musicien nyonso ba collaboraka na ba tout ceux qui a collaboré na danseuse ceux qui a collaboré a collaboré na chanteur suka faut ba koma mwasi na mobali. Est-ce que lobi to koyoka ka pe ba nungu oyo lelo ezoko bimate comme lisusu ya Fali Poupa na Didi Azali leki na ye yanda parce que nous savons que Fali aza parmi les artistes oyo azo collaborer na batu ba jewana ezalaka te. Déjà il faut que na ba musicien na biso tunde bazala wana. Très bien. Tu as vu que musicien oyo abimana ba danseuse ou abimana ba chanteuse ou abimana ba chroniqueur na ye donc il faut collaborer na ye pour simba faut comment on likamu na ye bimana yo. Très bien. Fali aza déjà na ba qualité wana ti aza na ngoti. Donc à travers déjà na Jenny Jenny a quelqu'un collaboratrice les mots Didi aux allois lekinaï donc bateau bazara soka comment travailler na yo a commission moi si na baza tout le monde a internet ba chanteuse ba comme ba madame vous comprenez très bien donc na qualité wana Fali azara na ngoti ezate pour na côté lié Fali azara na ngoti bato bazara na orchestre Fali même ba danseuse banani bazara toujours distance alinga respect na ye na ya mwasi na ye. Très bien. Na lobite que Fali aza parfait azara mubulu te tout na lobinde na liste wana ya ba musicien o ba liaka tout autour ba danseuse ba chroniqueur ba liaka entourage na bango Fali azara na qualité wana ya mabe wana te. Très bien. Et donc déjà so il fallait aussi la collaboration na Diddy Stone et zalaka collaboration ya na leki collaboration ya star na influenceur. Très bien, mais pourquoi aujourd'hui, Sarah, la guerre de parents Diddy Stone s'impose? Et aussi en imposant Azuka par ya maman nae.
Maman na yaza na muto côté la été, c'est logique. Bana tout. Dès to bota bana, au mona ke yo mo pe papa, olinga mona o mingi. Mama pa linga mona o mingi. Bana pe bazanga na bestime na bango mona mwana mo alinga papa makasi koleka mama. Mususa linga mama makasi koleka papa. Très bien. Alors, moi na komaka na niveau ya kolungwa na katikati soka moni injustice mpandi moko. Très bien. Soit moni que maman mutaza fautif à soutenir papa, à soutenir faible. Soit moni que papa mutaza na faute à soutenir maman. Vous comprenez? Alors Didi azamo na ka moko ya mwasi o ali ya boti. Didi mutaza na média. Yeka mutako protéger maman na parce que maman na ya muta média ta mutako lobate. Alors makambo elekana na famille na bango tadi tamsu o to mona na média za mukie bongo o ebatami. Tamsu Didi a bien ngo. Bato ba mona ga lelo Didi azo répondre to ça la ba pique ba mona impoli. Didi a impoli te a respect jusque là no afingité. Mais ceux zaki mutokanga Cindy ero nga mela maite. Ngama ko muta media na ngana pe misete. Mozo mona ke quelque part Didi azaka na ba bonne manière en éducation maman na ya pesa kae aza respecter. Donc azo respecter ba limite. Mais au moins on essaie de comprendre et puis on lingala que ça biso mécontentement naé envers son père. Mais la façon de protéger maman ezali na bandenge belé au lieu ya kokomisa maman ernion so vidéo ba commentaire oyo ezoko tinda batu misusu aussi de critiquer sur le même vidéo que tu postes pour ta maman. Ça aussi c'est continuer à exposer sa maman na place publique te maman. C'est kokomisa maman na weza ko exposer te. OK. Aza envie, akomisa maman na été soit kofi. Voilà, maman a envie. A mérité ko sanjola e ko kumisa e de son vivant. Ya mabeza ko finga. Ma fingi ta kumisa maman na e maman, ça c'est la maman de qui? Oui, c'est sa mère. Asa photocopie à maman na e pas à moi ce qui to konenga za wana parce que maman na ya zaina muchopo bien et puis maman na ki moi ce qui to donc elle a le droit de protéger sa mère. Mais aujourd'hui s'il faut qu'on regarde quartier latino, s'il y a bana oyo ba yebani ba yemba ba adora même na légende awa ba mabanga ya ba Didi ba Saint James Rolls ezali na ba album presque ya Koffi Olomide o kutu bano lelo ba komo bima lelo to tikala koyeba ngote to tikala komona na bango te bolingo ngo il fallait Koffi a témoigner et pas ya ba Didi Stone na ba Del Piro ndenge beaucoup plus Didi en tout cas bolingo oui à l'accès bolingo pas bana ya bolingo eza à l'accès kango kalinga bana na ya yemba bango mais ya mabe ça parce que bana wana mususu abanda onyeba en considération. C'était pourquoi. Il paraît que maman Ali ande achaba na mususu musika. Mutakota studio Ali ate. Ali akota studio te. Mais elle pouvait s'imposer. Non. Ali a ko s'imposer tina niveau wana te ya lobaki ko boka ba non na bomte. Non. Non. C'est faux. Au moins, ce qui t'a dit, qui vous sautonna, qui vous obana, qui salité, dans ce qui est comme exposé, vous avez comme une réflexion, vous son, Yoluka, n'eni na se défendre. Mais bah malin mingi bazara na sagesse, muto aza malara na sagesse pour se défendre. Ayara na malignité, abakisi sous malignité, les corona ngwe ba monzoba. Vous comprenez? Et ça que yemoko Koffi. Aboya ki bana wana mususu pona asepelisa Alia aza irresponsable parce que Alia dépendant na ye ya dépendant na Alia te yenda zo mbonga ko fana na tongo bongo botindela mino bongo botindela Rocky bongo botindela Tel bongo botindela Saint James auti ko sombela Didi Stone Mercedes apesa une minute point. Mais c'est parce que maman ne mubaza ne bonga ata un coup. Tozonga na sija Koffi ya Fali nana mutazaki ne bonga. Avant Nika sala buzobo asala ina komba Fali. Fali asomba montre Rolex sa cher en anniversaire a dia ya Keina kenda opesa. Oui, tout le monde a besoin de ça.
Et bon, siko. Biso toye baka Didi Stone. Oh, Didi Stone aza mwana liboso akofite. Ba yaya baza. Ebele. Siko tanga alataka casque na studio ali azala te. Tanga baka Didi Stone Saint James Del Pio. Asela ba nzembo yebaka ayemba Didi Saint James na Del Pio. Bon banana mususu. Donc apparemment les enfants étaient que les 3 enfants ya maman Alia. Et puis soit l'équipe émission baka kabango. Kabango misato. Vraiment Del Pio le poids. Na biloko na épreuve Del Pio na hôtel mususu ezali na biloko mususu ezalaka juste na bakombo ya bana wana. C'est quoi il fallait que Kofi soit un bon papa na ndenge nini parce que il a prouvé aussi na mokili ke un bon papa ezaki ka nga bomoko. Bonga mususu. C'est ça aussi le problème. Mais maintenant là, si on a moment ni ba ola tsango ki ali ya mutapixa e Kofinet na moment ni. C'est parce que yé moto azalaki mamat, yé moto maman na ndako. Yé moto ya na na sens te. Après so ka exemple na ketchup. Donc ils ont un sens. Très bien. Mais Sarah, aujourd'hui nous voyons l'apparition, il paraît Minou, la toute première fille ya Kofi Olomide abota na mokili ye wana. Elle est sortie maintenant, ça brille entre Yé et sa sœur Didi Stone. C'est quoi une façon ya kotia bokabwani entre bana wana mibale? Bazali na bokabwani. Tango Kofi auto soma Mercedes Minou avant d'être kama wana liboso pinda bwaka ngate. Ata Mercedes asomela ngate. Déjà ba ina bana wana Saint James Didi Del Pio ba protéger papa. On y bana wana nyonso balinga bana wana misatu te. Pourquoi? Parce que papa vivra na bango na injustice. Alors bana wana ba ozala victime ba déuna bango plus tard. Lelo soki Minou wana akokanisa que papa bango banda occupé bango te pona Didi Stone, il faut azala immature, il faut azala zoba parce que papa tikala papa. Didi Stone a droit à imposer papa te kokabila minute bon eza ya papa a imposer te alors papa ndaza mabe et lelo loka komi na problème na bana wana akomi na problème na maman na bango azusi ko Minou aye ko chaye pour avenger les guerres azolinga lamusa na sa propre fille qui est Didi Stone. Tuko babimisi Minou na temps oyo po na nini po aswa ndeko na ye Didi Stone ou bien pour faire face elle n'est pas la seule à être la fille de Kofi. Elle est aussi belle. Ouais, de Didi Stone, elle n'est pas la seule fille à Kofi Olomide. Des deux. Pour Minou abima. A quoi attaquer Didi Stone. Est-ce qu'on comprend? Et des 3, ils ont guerre moko, ils ont à la longue. Mais nous sommes à l'État s'est laissé manipuler par Kofi. Mais lorsque tu regardes ça en tant qu'une maman, Sarah, aujourd'hui, toyebi que ceux qui mon sapi moko yozoki makile zwaka, le reste est à 4 sapi. Le parent ou bazali n'a pas problème et ils veulent mettre les enfants naka ya didité naka pe ya profiter. En général ba maman na ba papa mokili yo en tant qu'une influenceuse okoki ko solo la na bandeko nini surtout ba oyo baza na ba ka oyo tozo komona na ba etando ike. En tout cas ils ont irresponsabilité qu'ils ont ba immaturité. Comment on dit respect, ça confusion, respect, respecter mon colo. Mon colo respecter Pelek. Très bien. Papa respecter pe mwana. Ezaka te yo lokoza papa mwana respecta kokana. Les respects est réciproque. Quand tu me respectes, je te respecte. Très bien. Déconner na déconner. Alors comment on a papa mon colo penza lokola Kofi. Ce qui dit à Zousala ba pique. Peut-être pour nous défendre maman naï. Mais Kofi a un parent. Comment Koki koya ko réagir na façon wana ya kozwa ba photo ya Minou ko poster on a moment oyo. Didi Stone a mécontent na comportement naï.
Didi Stone a victime ya papa na ya za mécontent na comportement ya papa. Ezateka la muki boye abandi obwaka ba pic. Non, il y a des choses où batami makasi na cessé. Alors, dès que le sujet sur les réseaux sociaux et servant biso comme les sons. Tout l'andaka te matière, ils ont été abisso kota la peni bali nini ya kobota na bango. Parce que un papa ne peut jamais se permettre ya ko faire face na média na public contre sa fille. Papa ndengwana sali na mwana ne boye yosko molekinzela. Bika, c'est un grand problème. Alors, il faut na nyonso na ba relation nyonso o tozolinga to prétendre na makambo etali bolingo eza vie à batu to robotara lobby. Il faut veiller sur ma comportement place au tchalokolo. On parle moi si veiller sur yango parce que oh nyonso to mona lelo ezaka ba retomber à ba comportement. C'est l'immaturité. Et un comportement parce que papa Moussou sorbet en cara parce qu'il s'agit de sa fille. De ses enfants surtout. Et ça te confie au ça la compte à rendre dans sa râteau là. Oh réglez-moi non. Ngate. Ton sang. Ton sang. Ta fille, ta propre fille aussi. Alors. La plus chantée même. Alors soyez les loyaux. Papa zo réglez-moi na média. Ah ya. Bon vous avez s'attendre na mona salani. Moi n'a pas réglé papa dans les médias parce que papa est bien numéro ma fille arrête de faire ce que tu fais, j'ai aucun problème avec toi et tout voilà. Maintenant papa est pour régler moi dans les médias. Moi non ça. Et bon aussi moi na yo kate. Moi na yo kate na ndeni. Ya pe na bana misu ba yo ka ba parent. Non tadi. Makambo wana est tellement profond que oh balaxi sur les médias, ça ka sur la divorce. Mais sur sa divorce makambo ebata mingana auto to yebite babi didi na maman ne ba ki kishasa ba vanda no tête flip mais na yokipe bongo mais ndako wana ya mon flip autant de fois ba yemba la mon côté na yoki so 3 ou 4 fois ba fanda kan hôtel ba koma so dans mon fleurité Saratola au regard de tout ça Didi Stone son papa entre les deux qui est redevable à l'autre selon yo en tant qu'une maman entre Didi Stone et Kofi Olomide na point oyo na situation oyo la situation qui prévaut na communauté na réseaux sociaux na famille Didi et son papa qui est redevable face à l'autre Didi Stone to Didi Mpiana Didi Stone Mpiana na noté Didi Stone non mais Didi à son papa c'est Didi faut afoukamela papa ou bien papa faut donc ya kofoukamela Didi moutouté parce que ma beza mais papa reste papa Sarah te papa Bouzo ba restera papa te papa Bouzo baza papa te na on préfère mingi papa ba voisin ou aza respectueux à na casquette à papa mais papa Bouzo baza papa te na moni nanga eloko mo Didi ako s'incliner pas Kofi Olomide exact parce que t'habito sur la boye poto yebi eza na kati te et puis Didi aza respect so ezo ki ba biso ba Sarah ah tika internet ngé sepela ngé sepela mais Sarah pourquoi aujourd'hui Didi embrasse banzela ya bato nyonso papa na ye ba relation zaka trop fragile entre autres JB et puis Fali tout se paie ici bas. C'est une façon. Basimba place où soit comme casse. OK. Éviter la guerre, ba calculer loko et soit comme casse. Check. C'est pas pareil. Toujours. Maman zong c'est à la paille, il y a la popo. Oh toi na Hollywood, toi ça film on bien les avis. Makamba. Est-ce que je vais célibataire Tilelo oui, célibataire. Est-ce que maman Ali a moi si quoi mais chola. Ouais. Et puis moi on a commis déjà qu'on posté JB ça dit beaucoup. Didi Mpiana. Toi na Didi Stone na Didi Mpiana. Mikolezo ya wana mabomba miankolo. Waneza mabomba miankolo.
Voilà. Biso tozelaka bino so bocheli biso toye toche mafuta. Mais je vais dire un truc avant to kabonana Sarah. Le parent. Vos problèmes à vous, n'associez pas les enfants. Les enfants aussi, les problèmes de papa et maman, bomiko takate. Parce que tu es arrivé dans ce monde. Tu es arrivé dans ce monde, mon cher, parce qu'il y avait un papa et il y avait une maman. Ne manque jamais le respect à ton papa ni à ta maman, même si maman a manqué papa respect ou papa a manqué maman respect. Le conseil ici, ce n'est pas pour Didi, mais c'est pour tout le monde, entre autres et moi. Restons les enfants. Restons les enfants. On peut tout faire. Il reste nos demi-dieux. Là, je viens aux parents. Le parent, soyez responsable. Tout ce que nous voyons dans la place publique, dans les réseaux sociaux, les scandales, ils ont des résultats, il y a des orientations, il y a des éducations, il y a des cultures, il y a des parce qu'aujourd'hui, l'enfant azalaka ambassadeur, il y a là où il vient, il y a famille na ye. Ba comportement na biso ya mabe na place publique et fingi sakabino ba parents. Et surtout vous qui négligez les enfants. Et surtout vous qui abandonnez les enfants. Les enfants oignon so azala abandonnés, oignon so ba wangana ye, oignon so ba tikaye. Ba mona ye inutile. Ko se sous-estimer t'es ma sœur, mon frère. Tu as une place au ciel. Tu as une place et pas Nzambe ton créateur. Lobby au Kozala important. Lobby, on viendra te chercher pour faire même un témoignage pour na papa na yo. Ndakisa toyebaki babandeko yabatu yabasit ote baminu toyebaki na biso bangote. Aujourd'hui bazolinga ba comme ça bango ba contrepoids na Didi Stone. Bandeko. Mwana oyo yebike azali mwana na yo. Ataza mabendenge nini, ataza na elokote, ata maman na ye azalaki na ye na sens te, ata maman na ye vient d'une famille trop pauvre, mais comme c'est ton enfant, gère bien les choses, gère bien tes enfants, n'abandonne pas bana moko boui parce que tu veux bana ya mwasiona po mwasiona peut-être azana ba avantage mo boui akabela kanga a défendre kanga asala kanga boui na tombola ka lokumu ya bana na ye. Aujourd'hui ou demain l'héritage et kozala na balabala et vous risquerez de finir mal ndenge les gens azokende. Parce que il faut qu'on se le dise, s'il y a un musicien aujourd'hui au Congo que nous devons respecter, on respecte tout le monde. Mais s'il y a un musicien où on peut honorer au Congo, c'est Koffi Olomide. Mais voir la personnalité de Koffi touchée par sa propre famille, en tout cas, ça, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Azo kende vers retraite, yango nautaki koloba. Faisons un effort. Didi, Tchamai, Melana Maya Malili, Minou, c'est ça son nom. Mizongana no Sima. Il est temps aussi entre vous les enfants. Rocky, Oza Yaya, entre vous. Papa na baleki et Zosimba te bobengana nan bofanda tout autour il y a table. C'est temps ici, il est temps que Koffi puisse réfléchir sur la culture congolaise, la musique congolaise. Ni il faut amema lobby, ni il faut attiquer la bano yo ba na simanaye, ni oyo famille naye eko bénéficier. Toko bano kanza Koffi na nin. Les chansons ezo kokate. Nous on peut pas continuer ou rester to bano kansaka ouera son parce que abinisi ban ebele na wenge jibem piana parce que à saler la biso ba 48 heures fali pour pas abeta do stade. Non, nous devons bénéficier de vous. Parce que un plus nabiso ekotaka na musala obino bosalaka. Boti ke labiso nini, le musicien congolais. Bozoti ke labiso nini. Boti ke labiso soni. Bozoti ke labiso ba prison, ba parquet, ba plainte. Bozoti ke labiso nini, ba scandale. Nous avons besoin ba savoir nabino. Bambongo bozanango.
Oignon sobino boza nango, vous devez aussi miser na mboko, construire, contribuer na jeunesse na mboka na bino po lobi botika la lokola ba monument. Musique au bozo beta ezo futa bino. Nous avons vu aujourd'hui l'honorable Cindy Leker na mbongo ebele. Biso to ebika mosala mama Cindy do asalaka ezalaka kaka musique. Mais moi je sais aussi que la musique mbongo nango et les kaka de banque en banque. Mais ya boye to yebite ce que ezali pona mosala nini mais ezape kocha ba vie na ba risque. Alors vous devez être utile na makamunyo so ba musicien mboka na biso. Mama Sarah eloko asuka nini ko kozala nango poto kabona yo nangai. Histoire nyonso les canaux na réseaux sociaux à l'actualité à la matière et c'est un parabino comme leçon un exemple. Merci. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobby et Kolekalelo. Bon délivre à la Kinasima caméra. Merci na Papa Diego Milito. Merci.